Salut et bienvenue sur cleboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi Ndeynab Sarabinoka. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes, il y a le lot avant tout banda yango. Tolingi to passer message obi que 5 minutes ils allaient pour na kosunga peuple congolais. Donc tolingi to sabino vraiment que coronavirus ils allaient malade ou ils allaient koboma. Donc yangwana bolanda mibeko sanitaire. Namboko yo tozali na yango France et partout dans le monde parce que zali malade moko ezali planétaire. Donc vraiment bolanda ba consigne oyo ba pesibino. Donc tozala confiné to tikala na bandaku ko bimaso kalingo sala ba course, donc bien protégé. Donc vraiment kozala vraiment ndenge esengeli ozala parce que coronavirus liboso bato bazomona on est liseki mais zali lisekité boyebi bato batiki biso. Donc vraiment nzambe asunga biso surtout na bamboka na biso kuna tozali na yango ba moyens zali ndenge moko na biso ate na kanisi nzambe akotala paramètre wana. Donc 5 minutes ya lelo tolingi to yebisa bino po boyeba quand même que mwana mboka oyo vraiment azali na souci ya mboka na biso oyo présent élu ya solo ezali Félix Antoine Tshisekedi. Bomoni bino moko ba décision oyo azui par rapport à la maladie au coronavirus. Donc bino moko bomoni et puis a déclaré que akotika jamais mboka na biso abima ou bien kende ailleurs ako vanda na bandeko na ye si saja zwa maladie ou bien asala iloko oyo sengeli asala pona bandeko na ye ako vivre yango na mboka na biso. Merci ya lobibo, mais c'est pas le cas comme tout le monde. Na kanisi bino moko bozali komona le candidat malheureux à l'élection présidentielle, donc Martin Fayulu, Tilelo Azali, Namboka Nabisote, Azali Libanda. Batu babanda koloba mingi of président Félix Antoine Tshisekedi donc yem tatambola mingi ya vanda na mboka te asala soki Félix Antoine Tshisekedi fachi beton abanda ko bima ezali po na intérêt ya mboka na biso. Mais s'il s'agit avanda na mboka na biso akovanda comme le cas sikoyo bomunike avandi na mboka na biso. Parce que il faut avanda pour avanda na bandeko na ye pour na makambo ya coronavirus. Mais siko Martin Fayulu azawap. Martin Fayulu azali libanda. Azali libanda elinko lobate akoki kozonga te akoki kozwa jet privé. Donc azali président élu asengi na homologue na ye américain pe c'est jet privé azonga na mboka na ye. Azali kozonga na mboka na ye te. Mais Fayulu azali libanda azali aux États-Unis kuna avandi na ye donc a préféré ko vanda libanda et puis kuna zo vanda libanda pe azali loko moko te bato bazala rasiba Martin Fayulu bo vanda calme pour mona kala ndenge Martin Fayulu ako décevoir bino na kanisi boza na likambo lo bate azali kuna akutana na président de la République parce que président de la République soka zo mona ndenga lo ba wana président de la République na biso fachi beto asekaka na ye akuteni pe na président de la République et puis bampiaka donc président de la République pe simbi pe ba cheke donc simba pourquoi boyakite aboyite donc ayaki kotala ye donc bomoni pe discours ya Martin Fayulu ya libosona ya lelo ezasu ndenge moko te bozala kalate donc bokomona bisengo oyo tokoseka bino bokomona bino moko donc nazo epsa bino Martin Fayulu azali na États-Unis d'Amérique akangami kuna aboyi kozonga parce que soko akoki kozonga mais aboyi kozonga parce que alingi a vivre na coronavirus libanda par rapport ya président na biso ndenga lobaki ye azali na mboka na biso akovanda na mboka na biso akovivre coronavirus na bandeko na ye. Donc vraiment pour bomona ke bo kanisaka te ke soki ndenge ni ba misusu bazolinga mboka na biso par intérêt. Mais mususu azolinga mboka na biso neti président de la République azali na bandeko na ye s'agit a souffrir na bandeko na ye ako souffrir na bandeko na ye. Martin Fayulu azonga na kisasa pourquoi azali banda azonga na kisasa. Donc vraiment to marqué une courte pause publicitaire boyebi que publicité na biso ezali ya ba partenaire na biso mibale donc Romain Ilunga donc le grand traiteur azali na Belgique mais azali na mobilité géographique partout dans le monde bobengi donc vraiment bobanga te na ba prix ya malamu et puis Sepela TV ezali décodeur oyo ya bana mboka oyo epesaka batu bisengo donc et sepilisaka batu donc elandi na kombo na yango donc bisengo ya bana mboka mutu ako yeba yango ezali kaka bana mboka. Donc restez connectés sur Cleboa Original. À tout de suite.
Event. Roms Event, Roms Event. Service traiteur, organisateur d'événements. Allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités. Africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Roms Event. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Roms Event, le meilleur dans son domaine. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso wana 4K machine ma daka daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Bino moko boito landa ba partenaire na biso to recommandaka bino yango parce que biso to tindaka bino faut consommer congolais, il faut to consommer congolais parce que yango mutu ezali makambu donc il faut ko aider muninga na soka sale loko ko aider to za na esprit oyo ndenge ba chinois basalaka donc ndenge to lobika ke Martin Fayulu azali mutu moko boko landaka ete azali mutu contradiction sur contradiction. Boko mona kaye akosalaka ba contradiction type na suka boko mona e akosimba masolo donc boko mona e na contradiction na ningina sala bino rappel botala bino moko ba série ba contradiction o Martin Fayulu azala ngola za mutu moko azala na ba ambiguïté akosakana te bino moko bolanda na ba image. Élection oui mais sans machine à voter mais élection ko salema te toko tika te élection salema soki batie machine à voter wana toko tika yango te elingolo boyeke nous ne boycottons pas toko boycotter ba élection te mais toko kende na ba élection te toko tika pete nanga asalisa ba élection na mboka wana avec machine à voter c'est deux choses différentes donc na banza boyinga malamu botika malamu nzambe abate la Bible. Que tu viendras monsieur Kabila? Monsieur Kabila est citoyen congolais, il a sa place ici au Congo, il fera ce qu'il voudra, et du reste la constitution est claire, il est sénateur à vie, et maintenant l'Assemblée nationale vient d'adopter comment dire, une loi sur les statuts des anciens présidents. Je crois que il sera là. Et les maîtres mots chez nous, s'il n'y a pas de revanche. Que attendi par policier otomoni mingi toyebi bango te Lokuta bato baza kotala bilongi na bango lokola bana ya mboka te Lokuta balati bilamba ya bapolisier na biso Lokuta baza kopesa mitindo tomoni kotobola bapneu Lokuta kotire masasi babeti masasi démagogie. violence oyo nanu namona yango te natambola na bamarche meme nazwa babala Ambo ya Lokuta meme nazwa babala Lokuta babeta ngai Lokuta. Vous savez, c'est un tout petit candidat. Je l'ai même appelé une souris naine qui a été enfantée à Genève. Et donc, la meilleure façon pour une souris naine de devenir géante, c'est d'inventer des légendes. violence oyo ndeko Tshisekedi Kabila tindi ye asala Lokuta eleki mingi na kati na mboko ya biso. Monsieur Fayulu a été mis sur orbite pour
empêcher les élections de se tenir. Il n'y a pas de machine à voter. On en parlera. Si c'est machine à voter, je ne suis pas candidat. Pour aller aux élections avec une machine à voter. Pas pour gagner les élections. Et j'ai dit qu'il ne fait pas campagne. Il prépare la contestation. Alors, la seule solution pour eux, c'est de nous arrêter, d'essayer de nous assassiner. Kouta. Même les hommes à balle, Kouta. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Lorsque la coalition Lamuka vous dit non à la machine à voter, vous avez compris maintenant? Il prépare une crise post-électorale. Non, on ne peut pas utiliser la machine à voter. Nous disons il faut des élections sans machine à voter, que les Congolais appellent machine à voler ou machine à tricher. Élections inclusives sans machine à voter. J'ai voté. La fraude, ce n'est pas la machine. Je vous remercie. Donc, Binomor Bolandi, Moutaboye, jamais beaucoup inspiré confiance. Jamais beaucoup eu confiance Moutaboye. Parce que par rapport à président de la République, Nabiso, do Azarana parole, Moko, Soga, lobby, Arosalabo, Soga, lobby, Arosalabo, Bomonagi Binomor, Tanka, Belexo, Bandia, lobby, machine, ou sa machine à voter, Token, Abantina Souka, à Memi Kanambe. Contre Mir, donc Nanangwa Ndimagi que Moutoloka Félix Antoine Tshisekedi a Rokimisa Kanambe Penza na pouvoir na tout la moussi Azaza, donc sans ben de sang et salama, donc Maloba, ya Papa Tshisekedi et Salami, donc Nazula Xabinuka Bestré, Bota la Binomoko par rapport il y a Félix Antoine Tshisekedi, na Martin Fayulu, il n'y a pas photo, et puis heureusement que Nzambe Alingara Congo, Nzambe Ayokela Biso Mawa, donc présent au Penza, Bana Mboka, Balingaki Bazwa, Ezali, Fachi Beton, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Appelé à avoir des coalitions, étant donné que vous n'avez pas de coalitions. Ça, c'est les Congolais qui vont décider. Si les Congolais décident que demain nous ayons comme allié de coalition le PPRD, mais nous serons obligés d'oublier toutes les frustrations que nous avons connues et d'aller aux affaires avec le PPRD. Quoique mieux que le Fallou aujourd'hui. Quoique je rectifie quand même. Il faudrait que l'UDPS tient vraiment à un état de droit. Notre combat, c'est l'instauration d'un état de droit. Et moi, j'en profite ici pour dire que j'insiste pour que les cadres de demain, les dirigeants de demain ne soient pas des gens qui ont été mêlés à la mégestion. Et donc, quel que soit notre allié de coalition, si jamais le peuple le décide ainsi, eh ben, il devra se débarrasser de tous les mauvais gestionnaires. Ou bien, ils seront rattrapés par la justice et mis en prison. Parce qu'il faut que dans ce pays, on mette fin à la corruption, il faut. Comme disait le président de la République dans son discours, mais malheureusement ça n'a jamais été suivi des faits, il faut que les prisons se remplissent, parce que les prisons doivent se remplir. Il y a trop de corruption dans ce pays qui est la véritable gangrène qui empêche le développement de ce pays. Une des premières choses que nous devons faire, que j'inviterai la classe politique à faire, c'est de réfléchir sur ce mode d'élection des gouverneurs de province et des sénateurs. C'est ce mode d'élection qui est à la base de la corruption. Et donc il faut réfléchir sur la manière de le changer et de donner au peuple, de la même manière que pour les élections législatives nationales et provinciales, et même présidentielles, le droit de voter directement, de choisir directement ses élus. Et donc pour terminer avec cette question de la corruption, je dirais le combat contre la corruption, je le dis et je l'affirme, sera une de mes priorités. Je combattrai la corruption avec toutes les méthodes démocratiques possibles, mais jusqu'à ce que celle-ci sera totalement éradiquée de notre société. Donc, Binomo Boitolanda, donc, ce qui vous comparez, Batumi Balewana, donc, il n'y a pas photo, donc, Moutouka Fayu, le Soki Tozoa qui est au président de la République. Amzambenanga, Ngoz Apéama, Sobele, Tolongo, il souffrir, Nandengmo, Saranate, la preuve, Bozomo, la Suko, Azali Banda, au président Félix Antoine Tshisekedi, Avoua Jarato, Félix Antoine Tshisekedi, Libanda, les lotons Tozolu, Kapenza, qui est ban Mboka Bazala, Nakati, Yamboka. Est-ce que
est ce que Fayulu azali na kati ya mboka azali libanda azali libanda azolinga ozonga te alingi ozonga te mais azali ne libanda poisson alingi ozonga bakotindele jet ou bien ye aza présent asengi présent masta na ye trompe apesa ye jet azongi mais aza kuna mpe donc mpe botel mpe babande mobulu donc mbongo tu ezowitaka ke mutu na ye ya moteur malamu donc faci beto mutu apesa ye ntango akenda kuna bakutana na États-Unis ebisi bino donc ntango akeye aye asengi audience ndeko na bimo ah non yaka akutani mpe ndenge nini abona bo allez simba kama ba masolo asimba ba masolo mais pourquoi boyaki te po bomona ka mai te Fayulu donc aza mutu moko boko olanda te parce que boko zo déception ko sakana te donc to komi na suka et émission na biso ya lelo ndenge na ebisa bino ka ke je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc je reste toujours friand de vos commentaires, de vos suggestions, de vos observations, même critiques. N'hésitez pas à me les faire parvenir directement sur notre compte YouTube ainsi que sur notre site cleboaoriginal.com. Donc si ko boyebikaso na komi na suka émission na biso na pesa mbote na base donc na bandara toujours na honorable député indéboulonnable Ziko Mayele tozali na simanao donc santé zo permettre yo te mikolo vraiment za na biso mais vraiment ekoleka parce que yo zali mwana na nzambe. Donc tokei siko na kati ya Londres pona kopesa masanga José Kano ki kakamene ba mbote ebele esika ya zali donc José Kano so toza na kati ya Londres tobo sanate maître Wera Mukuna donc merci la fidélité na yo donc so tolbi maître Wera Mukuna tobo sanate maître Rajamoule donc bazalaka bango mibale soko mekina bango donc mwambe matili kolo batiki okiti mais ebimara pamba te donc merci ebele donc na keina kati ya Hollande pour na repesa les grands producteurs Fridolin Bokomo, merci à trop Nanyo surtout au Salarapo na 5 minutes avec César Ngadi donc nakati ya Hollande na boss na raté Apacha Bora donc émission na yo ekoya to bigara to za ko bongisa donc techniquement ils ont permettre bisoter vraiment to sala masolo nyo surtout ana meyebara que vraiment to sera toujours en contact donc Apacha Bora merci na fidélité na 5 minutes avec César Ngadi tokei siko nakati ya Val de Fontenay pona ko pesa mbote na Mamou Adèle Yombo. Vraiment merci na fidélité nous na 5 minutes avec César Ngati na moment où vraiment tozali na besoin ya sali na nzambe ya solo donc on a kati ya Belgique tozali ko pesa mbote na mama kalanga ko tika bisote donc sambela penza kolo ayokayo na makamnyo surtout salaka pour période ezali penza période moko ya ko sakanate. Donc nous sommes arrivés à la fin de ce 5 minutes avec César Ngati. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. À très bientôt. Original.